nga na ko forcer ba petit na ko benga même yo mingi ba yaki apesa biso formation to bandi formation théorie papa et comme na pratique aye bon pesa nga forme aye bité parce que mutama ki wana peut-être lelo ba usine plus tard ko ikoya ba za besoin ba technicien qui formation na ko la stabino exemple ya formation na ndé na zwaki na ba livre na ngai mamakam na ngai alors wana ko la stabino tango luka vi kotala niveau ya mutute pe bonheur ya mutute donc yo moko contacter na ozanango ngata lelo na ko maboy mutatinda kingate ezai volonté na ngai boko dambo ke pesa mutu misala te to e pesa non yo moko na bandana na un ozanango soki peut-être lobi ke mboka abongisi mboka ebongi ndesiko makambo na otanga bana ko circuler et ajouter un plus ngana ko yeko ebisa mutute ke no abo na fandi awa mokonza mboka mutapesinga musala te peut-être akoki koleka mais akuti il y a quelqu'un non a étonné alors ceux qui basana ma na niveau nazanango mbote bandeko balandi Congo Suisse Télévision. Merci na ndenge bo rejoindre biso na ministre o bozota la biso bo se connecter na chaîne na biso bipa nyonso efandi bino ba fidèle abonné na biso ya Congo Suisse Télévision. Lelo toye to présenter bino magazine moko eza socio-culturel ou encore socio-économique. Tozo présenter bino une autre face ya République démocratique du Congo. Tosali 60 ans après indépendance. Ba makambo ezaka ebele na mboka na biso elali. Ba makambo ya sikezo ya lisusu te. Tokoma kaka na masolo, tozalaka na ba usine, tozalaka na nini, bat bazalaka kala, bazoyebisa biso Congo akala nde ezaki elengi ke Congo ya sika. Alors tozana makambo ebele il faut to sala génération o ya sikatoye tozana ba défi alors ebele na kati ya mboka na biso. Comment se fait-il mboka na biso bazobengeza monde ya sap toza même pas na ba industrie oyo ekoki ko salela biso bilamba ba industrie oyo ekoki ko salela biso ba chaussures de manière professionnelle. Donc c'est vraiment quelque chose oyo to sala biso mutema pasi na mboka na biso République démocratique du Congo. Lelo tozola kisabino ndeko moko afandi na commune ya Kalamu ndeko wana azo fabriquer ba chaussures de manière artisanale mais azana posa ya lisungi ya moko na moko po a développer yango parce que eza biloko oyo kolongola chômage na mboka na biso toza na plus de 90% ya ba jeunes au baza chômeurs. Toza na population le plus jeune na Afrique centrale awa eza eloko moko ya pasi emonaka bilenge bele wana bafandi bazosala musala te soki bakomi lelo bakuluna soki lelo bakomi ba milice ekozala kaka mpona des avantages na biso. Alors tozo présenter bino magazine wana botalango bo epesa bino ba idée epesa biso nyonso ba idée toluka tocha la main dans la pâte pona ko aider bandeko oyo nyonso bazoluka ko entreprendre quelque chose ezaka kayete eza pe pona bandeko mususu tokolandi la kisabino na ba numéro oyo koya. Alors tozozonga na sima régie pona apesa biso élément wana. Bonjour papa. Bonjour. Oye ba kombo na yo na bat bazolanda. Oui nazoe. Kombo na yo nani? Kombo na Konde. Alors, nous avons commune à Kalam, avenue Tikapa, référence Carrefour des Jeunes. Alors, nous avons ma papa, ma sandale, ma soulier. Alors, nous avons besoin de encadrer les jeunes gens. La formation, théorie et pratique. Nous avons la volonté de participer dans le centre. Mais pour le moment, nous avons Ngamoko. Alors, il y a Minga Koloba Ezate. Musala toujours comme ça musala mais tout le monde est sponsor puisque ba leader tout ça est belé au koyo ko za la leader mais ezalité aux la sponsor eza elo mususu ceux qui moyen ezali bandeko bazana ba possibilité ba tie moyen en jeu ba etu sangani to ko sala eloko moko malamu na kati ya mboka na biso. Avant to koma wana question liboso to retourna il faut to yeba pe qualité ya ba musala zo sala puisque siko ozo senga ba sponsor bat bazali banda mboka puisque batu mingi bazana poto bazolanda biso au travers émission oyo bakoki ko aider na musala ozo sala ou bien bakoki ko ya ko investir. Est-ce que vous expliquer biso qualité ya ba biloko ozo sala na ndenge bazomona ba image eza ndenge nini vraiment? Bon, qualité na ko expliquer bino verbal boye boko ko comprendre te. Pour na bo comprendre
tokoki kozwa livre comme ça na présenter bino ba machine oyo biso toza na bosenga soit na ba devis qualité ya biloko osalaka déjà na ndenge osalaka soki tobi tocompare yango na biloko ya Turquie to biloko bawaka batekaka ka nde bozomona boye ndenge qualité ya biloko na ngai na qualité mosusu te yanga qualité yango omoni na Kinshasa toza na habitude soki otali eloko moko bi oyo ya ngwanzu oyo ya chinois omoni ezalaka par rapport ya qualité soki totie neti première qualité deuxième troisième quatrième yo kokotia babiloko oyo osala na 40e qualité. Bon, na qualité na biso na qualité na biso ba congolais eza makasi par rapport biloko ba chinois puisque oyo biso okoyi kosomba mais okosala peut-être une année 2 ans mais eloko chinois eumela te 2 semaines 3 jours et panzani. Alors biso baninga kosomba biso penza te puisque baninga ndele chinois parce que toza na ba moyen penza ba matériel ya ko fabriquer ndenge bango bazo ko sala te mais soki tosali selon na domaine tosala musala ndenge moko na bango mais biso tosala ndi ba matériel pona ke non ko sala musala ndenge malamu na ndenge ya qualité puisque tozaka na kati eloko nini oyo ba chinois ba chaka te na ba sapato puisque ba sapato chinois neti chaussure boye soki mbule beti na sali faux pas na dindi na terrasselaire na bimisa lokolo boye semelle tikali na mai na bimisi kaka kota likolo elo nini bino bobakisa de plus pour bilo na bino za qualité koleka ba eza des choses na kati ya fabrication ya chaussures na point de vente totongaka penza te pour la vente to exposer seulement to seka accord pour na ko présenter client mais c'est comme na niveau qui y a promenade il faut otongela mutu pour na efficacité. Alors, mingi balinga kotonga te nga sapato na otongi boy point MC nga peso mbongo autant nande na sali boso na tongi na tie peut-être na magasin ba o ba sapato ba sala na maboko tokoyi kosomba yango te amna négliger mais azobo sana ke no eloko esungai mais tout le monde a rappelé ba sapato uta Italie ba tongaka eza ba couture mo ba sala ya moya ndenge ya kati est-ce que kotonga sapato ezaka ka mabe la kisi ke za qualité mabe bon eza des choses wana eza système ya cousi sandalette bokoye bango te ya ba machine moko to ba machine à coudre nde mtotongo ba machine à coudre à réparation to sala yango lokwa fantaisie ya semelle na se omona lokwa batongi exemple lokwa sandale oyo lokwa exemple lokwa sandale oyo omona moi madusu moi bani ya mike ndenge tozo sala. Alors yo mona batongi déjà mais batongi te mais nga moko nasali nazo na tie déjà singa et yo présenter que singa yango mais tangu yo la to ba ke oui na tile kwa makasi donc musala o to moni ozo sala ngo kaka yo moko ozana mutu moko te azo aider yo ba difficulté ni ozala nango vraiment bon musala na sala nga moko parce que nazu ba coup ebele ba élève mususu ceux qui ba apprendre bazana besoin mbongo yona no ebelo côté mais obani déjà na idée ya mbongo etambola na musala ndi mtepesa mbongo soko maîtriser musala ata ozawa pe bato ba luko kaka mais problème na biso ezabo pona ko participer na musala ba forcer ka mutu teto babenga na makasi te eza volonté. Ngata on a école musala oyo mutatinda ngate ngamoko. Ça fait combien de temps depuis bandi musala? Bon, ça moi te c'est ba année. Tolo ba banda musée banda kabila. Et ça li ka bamba c'est bambula. Bon, on peut estimer 10 ans. La ko estimer te ko expliquer te. Donc on a lobé ça déjà bambula c'est que déterminé déjà. Même si 2 ans, même si 5 ans, même si 10 ans est déterminé déjà. Alors, ça va les problèmes ils ont permettre à biso peut comprendre expertise na yo autant d'années ils les cambodia. Bon ngai musala en tout cas na umeli nango. Nazwaki formation na ko la stabino exemple ya formation na ndé nazwaki na ba livre na ngai mamakam na ngai. Alors wa na ko la stabino mais exactement utile pensate. Exactement utilité. Musala na umeli nango. Et ça ngande ba moyen faut ça.
Oui, nasala moi ba formation ebele. Mais oyo eza le quoi naturel. Nature na Pour na kuma bo. Pona nini te ozwaki idea osala eloko mosusu ozwi kaka bachaussure donc passion wana eyaki ndenge nini? Eza likabo ya makila na ngai. Eza likabo epesamaki na ngai. Banda bomwana bandolinga basapato. Banda bomwana nazalaki ya mosusu na petite classe. Nasindoli bakaye nazo dessiner sapato na mabele ainsi de suite. Ti batu mais yo baninga ba en classe ngabi te ngai ka sapato. Alors namoni ke oui na bandi koyeba musala naye kokangama mpe na technicien abandi kolakisanga musala ti memi alakisanga mpenza musala ntango nayebi musala naye koluka bamoyen koyebona se positionner moyen ezalaki te nga moko nazali déjà na 1 place nakendaki kuna nakendaki koajouter lokola 1 plus alors babandaki kofutanga te babandaki kofutanga te mais ngai moko molende na nga nde efutaki ngai. Alors eloko ozo reprocher na ba jeune o bazoya mikolo bon nayebi te po ba olobi ba jeune o bazoya mikolo balingi na mbongo liboso balingi kosala te mais yo obandaka na kosala et puis na molende na onde mbongo bon bapeti wana ba jeune aleo mingi ba rebelle ozwa boye yaka tosala boya boye première fois tant amoni que oui ça va allié moi transport au PC accueilli après certain moment lobi tanga ya mpiaka akoyi ko mériter mais lobi si so aye mpiaka abi musala ba célibataire ngana tiki na ki alors mingi na formé ba bana musu na formé ba musu ba kenda ba musu ba sali mais ngamoko nde naza si le terrain de bozomo na bon nakataki au place bando betali solo l'air aux formation pas moto et puis bon wana eza longue histoire eza vraiment important penza te mpona kociter yango na Congo toza na problème moko très sérieux eza problème ya chômage eza makasi eleki 90% ba jeune ebele bazosisa ba classe bazozanga musala eza na mosusu mpe batangi te bazozwa mpe kaka misala te mais awa tomoni yo oentreprendre eloko moko ya yo moko ozosala ezopermettre yo ozwa mbongo mpe ekoki kopermettre bajeune mosusu mpe bazwa misala. Conseil nini okopesa na bajeune? Pardon? Jeune oyo bazofanda na ndako bazosala eloko te conseil nini okopesa bango? Bon eloko ya liboso nalobaka na vie na nga ntango oluka vie kotala niveau ya mutu te mpe bonheur ya mutu te donc yo moko kontate na oyo oza nango nga ntango lelo nakoma boye moto atindaki nga te ezali volonté na ngai na nde une paire deux paire nazalaki nazobanda mpe petit à petit lelo peut-être nazalaki na dépôt lobi nakomi na entrepôt lelo nazalaki na atelier lobi nakomi na usine c'est comme ça petit à petit mutu baforsa musala baforsaka mutu musala te volonté ya mutu nde mutu etindaka mutu akoma esika oyo eloko oye azokoluka nga nakoforce bapeti wana nakobenga même yo mingi bayaki apesa biso formation tobandi formation théorie papa ekoma na pratique aye bon pesanga forme ayebi te parce que mutu amaki wana peut-être lelo bausine plus tard ekoki koya bazala na besoin batechnicien elo nini ezosalaka bajeune bazala motema moto baye place ya mosala ezosimba te akei eza problème nini? eza conscience ya mutu ye moko eloko ya liboso mutu ifo ozala na persévérance na oyeba eloko nini yo ozosala mpe lobi ozala neti na nga ezala pasi ezala bisengo eza mosala na nga likabo na kokufa nango nalobaka mpe ndenge nabotamani nango nde mpe nakokufa nango donc eza mosala na ngai. Bon nga napozaki yo mpe question mosusu odevie yango mokie bajeune oyo bakoya awa te me bakoki kosala mpe eloko mosusu me bafandi na ndako bazosala eloko te baage ezoleka bazaka na ndako ya baboti conseil nini yo koki opesa bango? Bon d'après nga naza na parole ya kozongisa la question wana te parce que wana ya conscience ya motema mutu ye moko mosusu akoki kozala fai na ndako mais aza na prévision na quelque part bango balobi
mokonza mboka uta ekoleka sali 18 ans pesi bango musala te oyo pa ye azozela bango bazozela kaka mokonza mboka nde apesa bango musala. Mokonza mboka epesa mutu musala te to epesa non. Yo moko na bandana na un oyo oza nango. Soki peut-être elobi ke mboka abongisi mboka ebongi nde siko makambo na otanga bana kosikile et ajouter un plus. Ngana koyi koyebisa mutu te ke no boye na boye non. Mutu yo moko nde azoyeba vie na nde azo mériter. Comprendre bien pona mutu azwa musala ezosenga ka volonté ya mutu ye moko na persévérance ezosenga te mokonza mboka nde apesa batu misala. Mokonza mboka aza na problème te. Na pesi yo exemple neti nga moko nde na fandi awa. Mokonza mboka mutu apesi nga musala te. Peut-être akoki koleka mais akuti il y a quelqu'un. Non? A étonné. Alors ceux qui basa na ma na niveau naza nango akoki kolongola awa basombele wa matériel bato wana ozokoloba wana bango moko siko bakoyoka posa bakoya ke oui ko solliciter parce que omo nde tozokosala boye ezosenga il faut production ezala ya variation ba modèle koyi ko attirer pe mutu aza na posa ke dai ko leloko wana ndengo sabo ça une paire mutaleki oui wana ba coordonner oui ça va mais na kati ya coordonnerie toza na deux groupes oyo totambola wana bamosusu baza babricolaire bamosusu badébutant bamosusu oyo baspécialiste neti ngai naza lokwa spécialiste puis nazo créer tout service nyonso tout ya usine nga moko nazo réaliser. Alors nande eza boye soki bino boye na bamoyen na bino non toza na besoin we tosomba bamachine tobanda koproduire tokotela bachinois balibanais ainsi de suite ou soit tofungola point de vente ça va tokokana baccord tokokani baccord eza boye allez totie tout justement mpona okota na kati ya bozindo ya question wana yo moko d'abord ndenge otravaillera boye okoki ofabriquer combien de paires ya chaussures na mwa moko pe combien de paires ya basandale na mapapa? Bon na msana na production journalière nakoki koproduire au moins une paire ya chaussures. Bon na production mpona nga moko parce que à part fabrication bamisala ba service msusu ezali ba réparation ainsi de suite. Na production journalière nakoki koproduire une paire. Donc na hebdomadaire ekopesa au moins 6 paires. Na 6 paires wana soki to calculer na mensuel donc eza déjà soki lelo mutu moko auti libanda mboka alobi aza na posa na yo o encadrer industrie ya munene kaka na ndenge oza na savoir faire na yo boye aza na posa azwaka 100 paires ya ba chaussures par mois ekosenga babakisa ba matériel nini ekosenga nini na nini. Bon wana eza ekomi siko production donc mutu moko aye apesa ko apesi commande que a besoin 100 paires alingi yonde o encadrer atelier wana ozala neti responsable ya atelier bosalaka plus de 100 paires na mois ekosenga nini na nini. Bon wana na kopesa ye devis na kopesa ye devis somba boy soki aza d'accord atie moyen na ye en jeu comme ça nde na guider kino to banosala boye na production journalière to basala autant semaine tel boye nde to sa répartition à travail mais c'est pour le moment naza na ngabo. Bon appel nini kokosala na bandeko baza libanda mboka boyebi il y a quelques jours to utoko sa 60 ans ya indépendance ya mboka na biso République démocratique du Congo to tali na ndenge ya kala tozaka na ba industrie ebele na mboka na biso to bando fabriquer même mituka na kati ya mboka na biso mais après ba pillage après ba guerre ba makambo ebele ba opérateur économique ba kimi ba industrie ezate mais na ministre o to komozonga sa mwa pe na kati ya mboka na biso ba industrie ekomozonga okoki osala appel nini na bato nyonso bazolanda yo surtout ba opérateur économique to bande comme mosusu baza libanda mboka appel nini okoki osala na bango po mboka na biso et retrouver vraiment valeur nango ndenge ezalaka na kala. Wana eza question par rapport ya domaine na yo na par rapport à domaine nanga wana naza na question ya pour répondre te puisque eloko eza et pas mutu
mpona obotola yango soit ozwa oexpose osimba te wana esinga selon ye moko conscience na ye nde abi ke non naokende place tel na Congo napose usine soki napose usine nayebi ke non nayebi kuna mpe nakozwa batravailleur à partir ya likanisi na ye ye aye na likanisi nga mpe nakei na adere donc tokomi eloko moko mais soki na moto aye te mpe omoni nini te moto aye propose peut-être oyo ndeko nasala bezo osalela ngai lipapa oyo bon est-ce que nakopesa combien na biso bon opesanga peut-être 8000 francs 8000 francs ça va sala kasi nazoya est-ce que même yo moko commande verbale to nini verbal oconsidere yango tokota na mwa supposition ndeko moko aye asali industrie aza na posa engagé 100 000 personnes bati au responsable ya atelier wana est-ce que kokoka kokamba ngo wana ezali selon répartition ya mosala na ngai tosala répartition ya service ya mutu na mutu chaîne ya mutu na mutu nde siko okoyebake matériel autant oyo ngai naza nango bato autant ngai naza nango naza na bango alors petit à petit babiloko wana nde tokoyeba nde mpona kosala répartition ya travail mais neti pour le moment nakomi na niveau na bamonani te moya osala autrement eza te bon ndenge osala mosala awa tomoni eza na bato mingi bayaka de soi-même mais à part ça bato basala nde nini mpona bacontacte yo mpona basala bacommande na bango basala ndeni soki moto aza na posa commande basalaka nde nini à part bato bayaka awa est ce que oza na numéro ya téléphone est ce que oza na adresse email osalaka basalaka ça va bon soki moto aye kopase commande na se neti oyo eza commande soki moto akopase commande nakomelaki bon de commande soki aza mobali nakomi homme bon de commande chaussure homme hein? Monsieur adresse numéro portable pointure numéro alataka couleur ya sapatu na ye modèle marque ya sapatu na ye soki apesa avance soki apesa avance yango nakomi awa soki apesa reste nakomi alors nyonso ngamo nakomi ke chef d'atelier Konde napesi numéro téléphone nanga paragraphe na ye mpe abeta awa kopesa biso numéro na yo ya telefone obandela yango susu na boye na monoko mpo bato baolanda bakanga yango bato bayoki posa ya kocontacte yo na ndenge batali émission na biso ya lelo mpona basala commande ou bien peut-être bakoma bapartenaire na yo bodévelopper lisusu mosala bon numéro ya telefone nanga eza 082 93 24 054 082 93 24 054 awa oza na avenue Chikapa numéro combien bon awa okotiaka numéro 1 référence Carrefour des Jeunes bon ofungolaka ngonga nini mpe okangaka ngonga nini est-ce que osalaka mpe badimanche donc week-end bon nasalaka souvent d'ordinairement soit dimanche nde nasalaka te bon nafungolaka mingi 7h 7h ti 17h monanga suka nakolobaka ke no mutu na mutu ayeba eloko nini ye azokoluka mpona ke lobi ezala avenir na ye lolenga moko mpe nde azokosala eloko nanga nayebi ke atako lelo plus tard nakozala peut-être quelque part ou bien encadré ya bajeune gens ndenge olobi ke soki moto aye peut-être na usine tofongola nakoki kozala mpe responsable ya usine alors parole nanga nazali nango yango mpo merci beaucoup merci. Voilà, merci beaucoup. Tokomi na suka émission na biso ya lelo bino moko bolandi ndenge ndeko alobi apesi pe ba numéro na ye ya contact donc ceux qui boza vraiment touché na émission ya lelo na ndenge ndeko oyo azali kosala mosala na ye bokoki ko contacter biso na ba numéro na biso eza na se ya bande wana
ou carrément bobengi ye na numéro na ye moko personnel mpona kocontacte mpona koluka nini bokoki kosala mpona kolongola chômage na mboka na biso mpo eza eloko moko ezosala pasi makasi na République démocratique du Congo. 60 ans indépendance, na 60 ans tosali nini, na 60 ans tosali eloko moko te ya malonga. Ta yango susu ya kosala eloko bandeko bino bofandi bozozwa mbongo bozotya na bacompte bozovimbisa eloko osala nango eza te. On peut investir, on peut encore enlever plusieurs jeunes na chômage olia kobomba mbongo ebele olobake naza na 10 000 naza na 100 000 na banque sans que osala nango eloko. Soki investir okoki encore komultiplier mbongo na yo fois 3 fois 4 ekozala eloko moko ya malamu. Alors restez toujours branchés sur notre chaîne. Continuez à sensibiliser vos proches aussi à s'abonner. Tokozonga lisusu na mikolo elandi pona représenter bino lisusu mutu mususu oyo pe azosala musala de manière artisanale oyo pe tokoki kosunga pona kolongola kaka chômage na mboka na biso. Restez très bien chez vous, continuez à respecter les gestes barrières et à la prochaine.